Voilà, c'est parti, très chers internautes. Balandia Congo Live Télévision, vous nous suivez de partout, des États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne, de la France. Merci la confiance au Bopé Sagabiso. Alors, les lots, tu es na Bomoni, Eza hôpital général de référence. Il y a Kinshasa, ex-Mama Yemo. Alors, tu es comme on a moto à Kambaka, professionnel de la santé, parce que bazan a problème belé, bazan qu'on s'est demandé, les lots gouvernement a eu des mesures belé. Mais de leur côté, mesure nini ba autorité en mboka bazu pona ko protéger bango parce que bango pe baza bateau bango pe baza na ba famille bango pe baza na bana est-ce que ils aimeraient baza l'exposer parce que balingi ba respecter serment à Hippocrate donc de l'autre côté ba infirmier avec un serment il y a madame Florence hein? Mais est-ce que ils aimeraient que ba secourir bateau mais bango mon base à la protéger alors Tozo Solana Mukambia professionnel de la santé a coupé sa vie au point de vue par rapport il y a maladie chinois et qui frappé RDC les lots comme il a 36 cas 2 décès déjà alors on se demande to kendetiwa puis na maladie chinois en gros moi Namboka Jean-Fidèle Boyo bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors moi Namboka Jean-Fidèle Boyo nami tuni pena ba question les lots gouvernement ont eu à lever des mesures rebelles pour se protéger contre la propagation à maladie chinois. Mais de votre côté, est-ce que vous êtes sécurisé? Yakoloba était malade chinois et comme pas na biso na Congo ya solo parce que cas est comme mingi 30 et quelques cas les autres suspectent même que ce soir cas musoko bakisama et puis bande konsu pe bakufinde boyebi mais biso comme syndicat ba lobeli ya ba travailleurs en l'occurrence ba professionnels de santé toza komoni ça est ba disposition penzate ezwami pona kubatela minganga et puis pona ko motiver minganga minganga bazana babenga en français première ligne d'attaque minganga nde baza koyamba ba maladi nyoso minganga nde baza plus exposé na bamboka nyoso maladi ba chinois ekotaki même pas bango mona ba chinois bazwaki minganga pe en charge elinge lobanini kopesa minganga makoki babaki ba matériel de protection mais awa ezali penjate nazana bino na mama yemo boza komona lolenge kani minganga baza kotambola bazana ba matériel de protection. Ça veut dire que baza exposé et puis en dehors de ça minganga mbongo na bango a prime de risque basenga yango depuis kala jusque maintenant baza na yango te gouvernement ba revendication na azako zwango penja azwela yango mitindo te na bongo biso lokwa ba syndicat toza ko senga na ba mboka pe na mokonja mboka ete azwa disposition azwa mokano ya kofuta ko motiver minganga po baza na kati ya front na kati ya bitumba oyo na bongo tozo senga na mokonzi ya mboka pe atia ba matériel ya protection pour que minganga pe bami batela pe mpona mosala na bango. Alors, au lobby singeli na gouvernement tia matériel à protection parce que toza na mama emo je ne sais pas sur réalisateur à kozwango déjà ba professionnel de santé baza ko tambola sans que bazala mais nanga mona bino ba professionnel de santé baction ni bozu pour que bo exiger bo ça la exigence dans gouvernement parce que koloba ne suffit pas il suffit pour exiger parce que singeli boz à la protéger tout le monde en haut deux monde on a ba France 2 France 24 ba minganga baninga ceux qui a koti ozomona alatina bilamba balata ka protection na ba gants et consomme ici je suis surpris également estomaqué et choqué voir un hôpital ya mon nene le roi ngali mabazaka na eloko wana moko baction ni bozulinga bo mener pour na ko exiger gouvernement allez kana ko répondre rapidement. Ndenge bozunga awa naza ko tambola na hôpital minganga nyoso bazwaki bazui décision ba menacer bakota na grève bani bakota na grève pour na makambo mibale ya liboso ezali ba matériel de protection ezate gouvernement aza ko sensibiliser population pour protéger population mais gouvernement a eu disposition concrète pour na ko protéger ba professionnels de santé baza ko se sentir bango moko à risque de contamination à haut risque d'ailleurs na bango na famille na bango
pamba te boyebi ete na tongo minganga baza na hôpital na pokwa azongi na famille na ye elingi loba ete soki akumbi maladi ya ba chinois euti na hôpital directement même jour et comme na famille na ye donc bango na famille na bango baza à risque ya mbale raison mbale balobi ete ba revendication na bango mo konja mboka zozwango na sikisiki tazo pesa ngo biano te ma revendication ngo za lié na prime de risque nde bomon boza komona liboso ya maladi ya ba chinois oyo donc minganga baza prime de risque te mingi na bango na bongo biso comme syndicat na komona ka ete pays na biso ekomi na kokoso makasi pona maladi ya ba chinois oyo toza ko senga toza ko sensibiliser ko conscientiser bande ko na biso minganga ete ba kende grève te po mboke koti na kokoso makasi so ba ke grève ko zala kao nde omoni présence nanga awa ko bondela bango ba kota na décision ya grève te et puis ya mbale ko senga na gouvernement ete apesa bango a motiver bango ba prendre des risques pe apesa bango ba matériel ya protection pour baza bateau atako serment ezali mais serment lobi ete ba mi boma kaka bongo soki otindi soda na bitumbu il faut pesa arme parce que arme wana eza serment te kaza ko protéger population mais yemo pe aza ko protéger na arme wana donc minganga basenge baza protéger na bongo tozo senga na gouvernement biso na côté na biso comme syndicat to lingite grève sali mapo wana ko za catastrophe pour na population na biso toza ko conscientiser mais gouvernement azwa décision le quoi va pays nyonso bazwaki pona ko motiver ba professionnels de santé pe pona ko protéger bango wana ko zala malamu bitumbango to ko bunda pe to ko longa. Alors moi na mboka Jean Fidèle Boyo avant de continuer penal likambo mingango balingi ba kene grève parce que baza ko senga baza la protéger mais ndeko Jean Fidèle likambo ya bato baza mise en quarantaine ou baza infecté na maladie wana est-ce que baza prise en charge dans de bonnes conditions est-ce que bokisi déjà sur terrain pour na kota la condition ni batona baza prise en charge parce que na liwa ya motomoko akufaki ndeko ministre économie balobi eza parce que ba minganga ba abandonna ki bango bobosani serment bosala bo abandonner bango botutika bango na ba conditions esengélité nde souci wana moto wana kufi est-ce que bato baza mise en quarantaine baza prise en charge correctement? Non, il faut être mboka eza ko kambama na ba konzi ya mboka ba disposition oyo ba konzi bazui c'est pas n'importe quel monganga ko kende sika batie bato en quarantaine eza ba disposition ko kende te parce que na syndicaliste bola na masolo bozoyoka te mais c'est ça biso za na éthique na biso toza pe na ba norme na biso toza na ba limite na biso eza ba limite place monsieur que okoki ko traverser te même si oza monganga mais eza na ba minganga oyo baza ko kende kuna baza autorisé ya kokoma bisika wana ba information ni bazo la bino tango bazo ke bisika wana baza ko sala mosana bango ndenge esengeli e baza ko tosa oyo OMS apesa ki ba norme na kolandisa mape bazo puis ba formation parce qu'il ne suffit pas seulement aux ala monganga ndoke kuna par rapport na maladie oyo ya ba chinois loko eza maladie ya sika loko eza maladie ya sika nde yango anande ba minganga baza ko salela yango ba pesi pe formation particulière par rapport na bao baza plus proche na malade baza déjà détecté même si capé baza ko planifier na bongo biso comme syndicat tozolo bakaki bato batosa oyo nyonso gouvernement lobaki gouvernement sabisi population nyonso ndenge nini ba symptômes wana ezalaka ba fièvre ba kosu nyonso wana population ayebi to kozongela lisusu te ba to yebi ete to senge to mi batela to zana ba hygiène to mi batela to respecter ba principe ya mètres de distance ainsi de suite ba disposition nyonso ba expert ya OMS ba pesa ki na gouvernement pe gouvernement adopter yango pa imposer yango tozo senga na population nyonso ba respecter yango po eza ko batela mais minganga en particulier il faut ba protéger bango pe il faut ba motiver bango même motuno lobby naza sûreté que ndeko na kufi parce que ba abandonner non moi je ne suis pas d'accord avec ça parce que je sais que ba kokite ko abandonner pour bateau ana bo baza en détachement baza plus protégé bango au moins ba matériel ezali mais koloba ete batika ki ndeko yango na ndeka zo ba stress eza lokuta bakoko sala ngote mais si ça verrait que yango ko zala hypothèse est vrai dans le sens que si mongango batie yoana azana ba matériel de protection te akoki pe ko faire exposer te azamutu akoko se faire exposer te
Ce qui m'a matériel n'est quelle que soit sa volonté, il ne peut pas se faire exposer. N'habite sur une population qui lingaete, sur ma matériel protection exacte minga pas qui ne va kufa bongo. Est-ce que la population va d'accord avec la bongo? Na bongo to moni que gouvernement ka motaza responsable abundana eza facilité mais mokonjamboka abunda lokwa mobali abunda kabitumba pona kolonga likambo oyo azwa makoki a équiper minganga apesa ngo makoki ya motivation tokolonga malade ya chinois et aussi la bongo bino penati na période de crise bozo ilara mbongo crise ezate gouvernement za pauvreté so qui gouvernement za pauvre motomso za riche azate pays ezanga mbongo te pays etala ba priorité na minute Hollande ki ba députés nationaux balobaki nini budget balobaki ngo il faut ba revoir ba ligne budgétaire c'est que budget wana ezali budget ezali mais il faut revoir la ligne budgétaire bango ba expert bazali pays ezalaka pauvreté zone mboka so gouvernement za pauvre moto moka ko mbongo azate mais le problème ya kotala makambo nini to senge ko sala pona likambo songolo. Alors ndeko Jean Fidèle Boyo ngana tuna mutuna ya ba symptômes osonga pe rapidement en quelques minutes 2 ou 3 minutes sur les symptômes ya makambango parce que ba te belé ba so comprendre penzate. Oui. Mais premier ça ko préciser ba symptômes wana eza na confusion eza ba symptômes eza bilembo ya sikate eza ba bilembo oyo ezalaka toujours na ba maladie mosu na pese exemple lokola fièvre ezaka lembo makasi pona malaria mais yepe malade ba chinois ayepe na fièvre tout total kosu tozala na bango mais yepe malade ya chinois aye na yango mais na cadre oyo bapesi particularité babe yango probabilité soki fièvre à liboso esprit à liboso zakaka malade ba chinois mais yango lobi ete fièvre nyonso za malade ba chinois yango soki bazio na fièvre bazio na kosu babilembo ba lobi na ba faiblesse bani balu non intention à liboso eza pandémie pour malade eza bikisa te ba memio na angela ba test wana soki eza ozana kosu fièvre faut battre en quarantaine eza quarantaine eza ça dit so basi ba moni par exemple na Lumbashi tango to na fièvre babile kana pembeni boye ba moni déjà na fièvre mais tango ba ke ko tester ba to bazana na fièvre mi bale ba moni ke bazana bilembo ya malade ba chinois ba mosusu batiki bango mais ba mosusu ba bino bokota na quarantaine en même temps basuki wana te basali pe échantillon ekoya wana inerbe pour que na examen ya munene na laboratoire munene ba confirmer ce qui exactement baza malade ya ba chinois au moins ndenge salemaka mais cela ne veut pas dire que fièvre à l'hôpital ba malade baza ebele bozo mona bango baza na fièvre moni mais to lobite ke ba malade bo moni bango baza na corona baza na malade ya ba chinois pona nini ezape ba maladie mosusu ya fièvre ezalaka depuis longtemps. C'est un peu différent. C'est en termes de sensibilité, il y a pandémie wana fièvre à liboso intention à liboso zaka corona mais yanga lobité était fièvre nyonso za corona. C'est sa précision. Donc il faut toujours qu'on y batte la cas. Alors tout ce que ça nous mutuna oyo ndeko Jean Fidèle lelo gouvernement a affecté 1 800 000 $ américains pour la sensibilisation, il y a riposte contre pandémie à corona, il y a maladie à chinois. Eza mouké makasi. Eza vraiment mouké makasi. Ça y est, gouvernement il faut qu'il y ait au-delà de ça. Il faut qu'il y ait au-delà de ça. Tous allez na ville à Kinshasa seulement. Le bilobe continue à Lumbashi. Ce que continue à dire na kolezi pe moko et continue na moni na moi ba message ndenge eza ko kende déjà. Mais ce continue à province. Mbongo eza mouké. Eza mouké makasi donc le gouvernement il fait ça la nyonso pona yo so faut ko estimer mbongo balonga ngo za ba combien na ko longa estimation te pona za expert te na matière en économie mais comme soto zuka ka motivation personnelle olobeza mouké on a lobité pona ko répondre na besoin wana à sa fois 3 asa mbongo ezaka moyen mbongo ya alternance banga problème ça ne fut que x3 pour Kinshasa ego réussi à partir Kinshasa seulement enveloppe pendant x3 ego réussi mais ce que comme dans le pays il faut que même x5 x10 pourquoi pas parce que zo senga makoki na pese exemple par exemple na ba protection ba matériel wana eza ba matériel abenga ba usage unique. C'est que minganga il faut pas simba yango il faut pas zanango ba matériel za la mingi pona ko salela yango pour ça ba usage unique
c'est ozo senga makoki pona osomba matériel wana c'est ce qui makoki ezate et bongate lelo moni munga na masque lobo moni aza masque te oh pandémie wana esili nano te est-ce que aza protégé te c'est comme ça que ozo senga makoki ezala mingi gouvernement il fasse la tout pour que a reçu ensemble malade ya ba chinois et longwa na mboka na biso. Alors moi na mboka Jean Fidèle bo liloba ya suka pona gouvernement par rapport à makambo eza koleka lelo boza ko réclamer mbongo boza ko réclamer protection également mbongo ba affecté au lobby eza moké penza pona ko réussir il faut suka baksa moi moké. Alors mona ya suka ko adresser na ba autorité publique ezanine moi suka zaki nazo senga na ba professionnels de santé minganga nyonso ba bando batika ba malade te tozala pembeni ya ba malade pe totika population te to sensibiliser population toza toujours pembeni ya population poto la pakinda ipona kubatela bango bombo na bango na bongo na senga pe na gouvernement abosa na te minganga bazana kati ya bitumba bango ne bazana front bango baza au risque apesa bango makoki ya komibatela apesa bango pe ba prime de risque mbongo ko motiver bango bazala déterminé pour na kobunda bitumba oyo ensemble na population na biso na politiciens nyonso tokolonga bitumba oyo soki tosali na bomoko. Merci beaucoup ndeko Jean Fidèle Boyo ya kueno na mituna na biso. Merci. Alors Nabino Banson balandi à Congo Live Télévision Bino Banson balandi très chers internautes bolandaka na pototé na surtout bata est ba komelanga pe mingi bango balanda également be mission na biso boyoki professionnel de la santé mukambi ba professionnel de la santé makamba lobi déjà alors tozana posa biso nyoso elongona bino tosimba na maboko pona koloka kolonga maladie oyo penza e kobeta déjà porte na mboka na biso maladie oyo eza ko déranger comme ko déranger na économie na biso to comme tout na soki to ko vivre parce que parmi ko senga déjà confinement il y a 3 to 4 semaines. Merci également na bato nyoso bazuli bako ya kolanda émission to kutani bongo na mokolo ezali koya.